musique yango ka eloko moko totikali nango donc ka musique lelo fe na biso Koffi Olomide na orchestre na ye asungaka ye mote aza ba musicien oyo apesaka salaire bango pe bana bakenda banchikaka tango bokanga 9 chansons ya mutu pour vivre ndenge nini na bandeko ne bazala na ye ti wapi ba musicien so fo balobaka ba mendiant ti wapi congolais zo bomaka ndeko le mo congolais raison nango yebani te. Tobo ite censuré ça pour la censurer ba musique oui mais tout ça lango de vrai tobo manaté parce que bato pe bazala ki liboso lelo bazate tu comprends lelo bazate alors ce qui musique et bimi lelo bo censurango c'est bien parce que wana to mon appena que loi est que c'est normal mais musique est beti pendant une année c'est combien boyo kangango lelo nanga na poa nanga te nga yoko tu nanga makambo innocent un innocent nga na koya kolobani na makambo na ye futa la komba mututi innocent siko nga na kolobani pona innocent bino bato boke tsaka ba innocent micro boye bake bozo sala mabe lelo te lobi pona musique innocent lelo bando finga Fally Ipupa mais première mutasana ne featuring c'est le rey Imago Fally Ipupa. Innocent a musicien, innocent a produit à Vodacom. So du téléphone noté permet à innocent aux a crédit à Vodacom il y a une année. Fally pour pas un musicien bimi na quartier latin li boulot. C'est comme musicien innocent bimawa. Na le bina Congo. Attends yo moko. Vodacom est comme musicien peut boyo tourner la banque. Vodacom était ka crédit à Robert to benga bimisa ba musicien. C'est déplorable boyo retourner makambo na miso ba. Mike Mkeba toko boya te. Ami comme ça député na ndenge mo yanga ndo ta bakete ya marche de santé na parlement. Tu comprends? Et lelo loko bakanga za makala. Dieu merci parce que bakenda wapi ba musicien ba na ko lobe belé a. To tikala kana disque moko banda fallait être na terrain elongwaka te. Nani ayebi ngote. So muta boyonga zandoki. Ozo comprendre? Si ba comment pousser innocent, c'est pas lui. Et ça ba zo pousser parce que bango baza suna makambuté. Innocent nga zana ye moka yebi ke bazo tinda e epi muto atinda innocent ayebani na e c'est leo oza ba problème ba sentir on ta pantalon élastique tika innocent van yo ndongo za boko zo lia biloko bato ba tika na ba restaurant poto zo ya munene innocent ba kana problème ça tu prends un coup bibon au moins to zo lukele liwa tika ko pousser mona bata muki abetra musique na ba yupi ya zata na rumba moko ekanga mukileza te innocent ça beta concert ata 10 personnes bakoti. Bozora innocent innocent za mukie makasi et puis innocent sera koufi na mort ba kaze ba tira bembe ya taine na le salamité na ta normal madame Moulay innocent mo ka yebi que sera koufi encore ta sega ba des ata yo mo kota ya fallait bangi sote solo mama ba site ce total mama ba site c'est 001 donc tous en number 1 mo konja bas ya ba 001 blague télé loi sur le biso makambia Victoria télévision Victoria TV. Et il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Donc, total la Victoria TV, il y a un peu de temps. News à l'élo. À Elbiso, Victoria TV. Donc, à l'outa continue. Victoria certa, amen. Tous ensemble, quoi. Total la Victoria TV, il y a bien aussi d'habiller la confirmer. Nana Roboya. Donc, ils sont tous abonnés massivement. Il y a une idéologie européenne, pour faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bank tous ensemble c'est d'abord la nenga indusa Victoria certa amen. Voilà très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez partout dans le monde à travers votre site Congo Victoria, eh bien bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre nous, hein, comme j'avais dit déjà dans la Congo Victoria, eh bien c'est votre émission Micro Libre avec moi Jemima Ibel et les gros bébés de la presse congolaise Oya Binoko, la femme du patron. Eh bien aujourd'hui na plateau nanga nazo yambela bino Odile Manzaka moi Sinjambe ne babenga ko Odile Manzaka moi Sinzambe
Todo cela par rapport, la famille reste la famille. Toye balelo et le roni dans la entraillé na mis dans la taille parce que on va la la maison mais on va comme ça va tout la bender la maison mère et puis par rapport il y a nzembo ya kwata koraman o bakanga ke belé wana et puis dossier ya inosbi na elhei mago beaucoup de choses to solango lelo non di manzaka makambo lelo ba chroniquer to baby sima mosala na biso to kota pe moi politique ndam pas comment on ça moi politique ko ya mababugu mais ça bakala c'est pas facile ko ya ba terminer les bons on veut comprendre des nabi en tout cas ba parti au pas ngabi même ozo lukanine au côté la politique na munoko no o la prison donc sur les délais voilà merci beaucoup à mon boss JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas. Merci aussi na Kati Penal Osako, à mon général Jeff Makayabou, Tata Bilanga Bio Nabio, na États-Unis na Dallas, yem todo l'exception de Bio Nabio, mon général Jeff Makayabou, ya opena yango. Le Sako, Nakati, voilà donc Georges Louboma depuis Dallas, merci. Na bois que ça bien, Guilan Congolo, Aigle Royal, Mokona Strasbourg, na Vandisio, Dani Mouyeng, l'homme du milieu, na Paris, à qui m'a peu mal à main, la toute na Belgique, vous êtes belé. Ya Dadi Mabi Mokona double commune na Paris, on a Yananga. Oh, Yanante, Yananga, Pena, ya Dadi Mabi Mokona double commune na Paris, Yanangai, Mokona Mombele, Yananga. Voilà, merci Tozana. Odile Manzaka, Machine Chambé. Odile, bonjour. Ouais, bonjour à toi, Jemima, les gros bébés de la presse. Merci à Bandeko tout, téléspectateurs autour. Azoratan na bango Yolanda biso na robot santé sans que na les canapés sambote pa ya Yambala na Nyangara. Les tirques noirs. Merci beaucoup à toi, Guilain Bofondela, par rapport à l'image mon habilleur et à Mikolo, Guilain Bofondela, je t'ai sali à passant. Na robot santé qu'on peut sambote pas à Christian Bopate, les référendums. Merci beaucoup à toi aussi, Venanga Michel Mbongo, l'argent l'appelle papa. Venanga Papimba la motonga monter ma berningo issa. Merci à Mimi Tike va mi check jamais de check. Sans oublier Lisée Bokota Ska mon général. Et merci beaucoup à toi Brigitte Maya na Katia Colonne. Pene Nathalie na mon maman. Maître Odilon Amos les guerriers. On a Venanga. Maître Yana. Maître Odilon Amos les guerriers, j'étais sali à passant, par rapport à l'image. Hercule Banvoit tout j'ai mis ma là. Hercule Banvoit tout depuis l'on tito mais qui Kangani. Jean Bakoukas la bior de l'X. Merci beaucoup à toi Jemima et Narobo santé papa chéri d'amour sous les Bouangala, campotre sous les Bouangala. Voilà. Donc Odile Manzaka, na habité. Na autrefois, na tout notre question par rapport Yami dans la Taylor. Oloba nanga émission nanga yebiete mais yo oza la maison mère na baraté ron no soko d'attaché de presse kuna na baraté mais pourquoi mi dapé aloba pour la maison mère olobo yebiete mais lelo boy moi nungu qu'est-ce qui se passe dans l'économie de la Taylor? Merci beaucoup à toi Jemima les gros bébés de la presse en tout cas mi dans la Taylor. Je t'ai sali à passant mon chéri, donc je t'ai sali à passant la grande dame Yoebi Kaka. Cause a déjà un poteau et un avantage à Balola quoi. Bien que biso par rapport à poteau et Bika Ningezalra, mais je t'ai sali à passant mis dans la Taylor, moi et toi, il y a rien. Donc blême mon côté ça entre un ami dans la Taylor surtout. Non, voilà to comment donc ça m'embossera mon bout tout temps mon bout en dans le bagna nya. Ah, donc c'est ce que m'a envoyé Fachi. Comprends? Voilà, donc, mis dans la Taylor, Aza Moutoua, l'Obelara Wenge, musique à maison mère. Et au dit les manzaka, moi, si Nzambé, pas Aza Moutoua, l'Obelara Wenge, musique à maison mère. Donc, il n'y a pas match. Donc, bisous tout à Kabana, les rois de la forêt. Donc, Maram Nabiso, à Kati, Togo, Bimisarangoti. Même il y a c'est même il n'y a pas de blême. Donc, mis dans la Taylor, j'étais sali à passant. Merci beaucoup à toi, Maître Yoebis, Maître Nonante. Maître 90, il faut toujours Maître Ninja. Bon, tu vas mettre la biseau. Maître Ninja, Bambo, tu es belle place aux alliés. Donc, on mis dans le Taylor, je t'ai sali. Donc, voilà, merci beaucoup. Voilà, Odile Manzaka, na mousko que non, au commune à Sengo, au CPL pour enfin, pour Nayo, au CPL, Mike Moukeba, na prison. Salut. Oui. Film Moubabeta, on a mon Zoba. Même la Bible, même la film, il y a Chinois, Basala, Yesu. Tout le monde a payé, soit côté à l'église, à Panda Capé. C'est que ordre Zagiti.
tant qu'on a déjà politicien, il faut savoir respecter les autres. Donc c'est vraiment intéressant. Il faut comprendre que biso tout doit être humain. On doit les bangazater. Donc tu dois rater, tu dois mamolo, tu dois blesser batu non. Moi je suis là dans le bango mettre fois, dans l'ingate, on doit stresser mission parce que les autres hommes sont batu bandimbe et zalibanda bandima politique na bisoté. Peut-être parfois côté par rapport à l'image et le ça rappelle biso le combo longwate, c'est parce que tu as un grand musicien. Oh le biso doit attendre au monde en bango na mboka msuba lukara bango. Le quoi les rois de la forêt, ba Koffi Olomide ba JB Piana. Vous comprenez? Alors sans JB Piana, tu comprends ba mission tout le monde le ça s'appelle les rois de la forêt, ba mission tout le monde le ça Koffi Olomide tout le monde a fallu pour patem dans ça on est en biso lelo, tu vois? Dans un temps normal, tant que Mike Mkeba est déjà politicien, il faut se réserver à le roi Bissoté. On a une chroniqueuse. Moussa n'a pas de sang au loba. A biloba loba na rien à lobby. Vous comprenez? Parce que Moussa n'a pas informé tout. Même na biloba loba na mutago tirer pelo au monde à 4K biloba loba. Consciente que biloba loba. Mais oui, je te parle parce que Bissona Bango, on n'est pas la même calibre. Vous comprenez? Il y a des politiciens, journaliste Kala. Vous comprenez? Je te dis aujourd'hui franchement, j'ai mis ma. Toi tu peux avoir 1000 francs et on foufou. Mais ça Congolais m'sou banata on a moni sans fronté. Si on dit les namons attendent sous 5000 francs, il y a Olia, mais Congolais m'ont bonde konanga, a manqué en mana mboka na babé walwa, ils ont minéré, ils ont cuivre, ils ont diamant, ils ont ivoire, auto monaté. Les lots basile biso comme moi mouné les mots français, bâtir na bateau ba ibi français té, ba mon le goza richesse en mboka. Au Cameroun, saute mouton. Au Cameroun, au français on dépesé, saute mouton. C'est pas nango té. Au Congolais mousso a yebine si fera saute mouton ta quand ça goza richesse. Voilà, mon siko. Est-ce que vous comprenez? Voilà, siko, c'est un vrai politicien. Tobo ya bangote. On a eu ce dernièrement d'émission, on a limité Congolais votaka. Parce que Congolais lelo, aza Congolais lobité au bana corrompre na polo, parce que Congolais comme éveillé. On doit comprendre. Congolais comme ta comme comprendre makambo tali natangi pena université bana baby si ba 1000 ba 2000 $. Na retour on a comme mon moto. Ce qui lelo pillage et salami, Congolais faut piller. Alors piller pour Annie. Pour y pas dépenser bon continue en boka, c'est pas ça. Alors tant que yoza député na biso, il faut biso de tirer les sons pas na député. Au gros fingra sous batuté. Mike Mkeba to go boyate, ami comme ça député na ndenge mo yanga on doit tabaket ya marche de santé na parlement. Vous comprenez? Et le quoi bakanga za makala. Dieu merci. Parce que bango ba tant musu na o mena ba pays musu ba Mike na ba ibi na ba bangote. Mais on retourne dans les rois de la forêt ba ebi. On a place bango ba ling ba comprendre ba calibre ba tuana ba na ngote. Da ba mboka mso ke tuna boy Mike Mkeba nani ba ye ba te ba kanso ne mukeba o asala film ya riche so nani. Nzoka aza mutu. Mais so ke tuna les rois de la forêt ba biso we ngama makanda même innocent ibi ko lo balingala te so tune wera otanga ngo bien les rois de la forêt. Vous comprenez, on attend normal. Mais Mike Mkeba se permettra à finga wera finga ko faire finga JB. Non, c'est pas intéressant. Le loto oli na musique. Musique est ça la biso to bossa na ba passe dans so to danango. To bossa na ke banzeleza robeba. To bossa na ke kester akufaki batela batabandu numitu ko fele ba ya baboya ko zonga to comme belé. To bossa na c'est musique. Vous comprenez? Ce que yo fingi mbatu ba c'est la biso musique. So wera boy le lo ba yemba souste to suka. Vous comprenez? So wera bina yemba souste na ke va aux États-Unis. Au moins te comme musique ekita. Pour ça, musicien basé belé tika biloko wana j'ai mima, comprendre. Alors Mike Mkeba ifana na makala, biso pe bakanga biso, ba chroniquer pe bakanga bango. Donc yana oka ndengo les tiraillements comme si azuka bea bazake belé yende sco azu pour casser. Merci beaucoup à toi mon vieux JCK Dima, le bourgmestre le plus suspect. Ah papa, na ebitana lo baba lo bani ki soit limina sema. Merci beaucoup à toi, notre bourgmestre Kalamou, JCK Dima, je te salue à passant. La relation est inondée. Ngai na comme na relation, mais nga na na ba major kikit. Na na ba major kiki na déjà muto na sola na bien. Yo mo nga na sala mission générale oleko. Nga na za bango to za ndenge mo rote. Nga sala mission générale oleko. Tasi go batu balinga na bango YouTube te mais na sa bango émission. Au Gabon, c'est que na rose na barrière ça pour na yebi ko solo la. Na yebi ko se respecter, na yebi nini naza. Yango to kutana na bango lelo lobi to kabwanité. Bato ba mema tomate, ba kutana bango lelo lobi ba kabwani. Nga ce qu'on a dans 10 jours au jour parce que na genaka vie nanga.
j'ai mis ma kobuka na te omoni yana viens nanga omoni lelo na peto secret mo boy soko lingi ozala petit ya mutu omona eti mukolo mutema ne rolinge kabwana okapon soko lingi mutu moko ozala neti mukolo mutema ne rolinga bokabwana zala petit na ye so komi mwasi na ye yeba ke otikala na posa na ye ye posa na ye kosila nga nazala petit ba vie belé même na musique leo nazala ka petit na bango so bazoanga tomate soit so bapasola nga tomate so bavotaka na machine nanga mais lelo tokabwana chance n'est pas na bona même machine à voter te on a même cash humanité kuna na même ka kosolola na machine à voter na oza na nyoso même so ba contacter on était ba tout no machine à voter c'est comme mobali déjà bando lukazo nga tomate faza pe mettre parce que nga na maîtresse plein nazambi aquarium donc aquarium azaka na ligne moi courant ozo comprendre donc ça pas suppose ambisa aquarium tomate ye bali aka été bao bazo ba tomate za bambisa mai changa nga naza moi sinzambe o comprendre merci beaucoup à toi que ton âme repose un peu Mike Mukeba akufite yaya akufite que ton âme repose un peu ndeni on dit les ndoki on dit bon honorable kasiko tika honorable ani nango honorable mdola ta pyjama na kata parlement asali combien de jours na parlement na ebisa ki azoli 12 mois na tangela ke na c'est 12 mois plus 12 a wenge au moins teke kende moko we raza mutu ba toucher raté libanga voilà non to changer un peu parenthèse to daika par rapport à ninga ke na la Mike Mukeba parce que c'est les penes sengome ba c'est pas ça muninga teto senga ka nzamba sunga do sengo e comme moins éclairé pour ala va famille ala bandeko na ye odi manzaka so na ko zo mingi parce que yo linga ba injustice te olinga te non justice te la linga ngote te na musique leki o manquer mukolo quel que soit le cas dossier o ya Fally Ipupa na Inosbi Fally Ipupa aza de king asala clip alata couronne Inosbi asala clip ne yo pe ba pesa yo na suka lango alati sintaba couronne bato abindenga sintaba couronne bongo automatiquement a manqué Fally Ipupa mais na koti na mutu moko ebisinga lobi or et ça par rapport à la science moko boya on essaie que Inosbi alati si cheveux neni soki taba wana couronne et ça à respecter doctrine moko boya yo koloba ni papa makambo. Merci beaucoup à toi Jemima mais na poa nanga te nga yo gotu nanga makambo innocent un innocent nga na koya koloba ni na makambo na ye futa la komba mututi innocent siko nga na koloba ni pona innocent komba mutu innocent nga moi sinzambe na ye na bando loba mambo innocent un artiste congolais ya mboka na biso banda depuis 2010 na batanga bino batu boke tsaka ba innocent micro boye ba ke bozo sala mabe lelo te lobi pona musique innocent lelo bando finga Fally Ipupa mais première muta ça ne featuring c'est le rey Imago Fally Ipupa okabon innocent nga na lo bata innocent Jemima nga na za registre non na lia mbonga Fally te nga na za peta wera mais na za registre na linga makambo eza logique makamba ba futilité moi j'aime pas okabon yemo innocent place za ebi ke na mamba musique Fally aleki Fally za le seul musicien oyazwa César de la musique papa wemba lobangoti papa wemba lobi petit on a Fally asa yembi tout biso to yemba nini comment petit on a yembi tout siko papa wemba reconnaître Fally ayembi tout Fally na César de la musique mi balé premier musicien quand on a mboka c'est Fally Ipupa na nenga mabete déjà Fally Ipupa za mutu moko boye tokoya kosola kama solo na été ba innocent bani non c'est pas bien parce que Inosbi le billet pas za leader Fally pas za leader place Fally à côté travailler pas au côté c'est bon c'est ce côté solo là on a besoin de lobat pour moi innocent za mission innocent za produit à Vodacom so du téléphone noté permis na innocent on a ba crédit Vodacom il y a une année na été ça OK bien Fally pour pas musicien bimi na quartier latin Libulu c'est comme innocent bima wa na le bina con ata yo moko Vodacom ko ba bimisa musicien pe boyo tourner la bangwa Vodacom était ka crédit ko benga to benga bimisa ba musicien c'est déplorable boyo retourner makambo boyo na miso bat lelo bino bozo parce que ya sali featuring na chanteur wana mutamboka na bango Diamond yo na komba mutu tika ba débat eza ba question na ba question mo trop ba ya stérile trop ba tes actualités ben trop bande c'est l'actu Diamond so to zata mutali boma to l'accès foufou na komba Diamond na ozo foufou ebité parce que Diamond le lobo tanga soki Diamond na bino c'est parce que Fally mutaye asali featuring na ye awa poye bana
na mboka ba diamond soki tu na fali ata mona desa ko yebisa yo ke ayebi fali mais awa na yebi diamond to kota no to ta micro baladera diamond na bino wana botika ba biloko mususu boya ko lembisa fali to tikalika na fali yango na ndenge ni tutuka fali ndili ba artiste ba de belé oh ba faire ba fabrigas ba de belé tanga ka fali oza maka motanga ba koma ba te poso bo tanga na ko ni atape me na boyi ko tanga ba koma ba ta yo to saka émission kotanga bakoma mote yo le bito tika ina fali ba fali ba otala ba kamwa ndeko komo kita ozota kamwa bitanga tanga wa lumière no ndeko komo kita soka zikieta linga batumba batwana to sola maka mafa kenda kana nga bien jemima mais bino to kenda makamuta bino kenda lo mais côté msipo kenda pe mabe bona kenda mabe te j'ai dit vrai yo lelo yebisanga oyebi ke ndia yezoluka ba musicien bakenda wapi ba musicien ba na ko lo bebele bele awa totikalaka na disque moko banda fallait être na terrain elongwaka te nani ayebi yango te so muta boyonga aza ndoki ozonga ba ti bakoma pousser innocent c'est pas lui eza bazo pousser parce que bango baza suna makambu te batembe batiaki edindisi bango oh na vie pour progresser ndima muninga nzambe likolo azotala nzambe aza vrai parce que nzambe oyo zemi ekota na libuma mutu une semaine ebimisi mwana toyeba ndeni ebandela te c'est que nzambe aza tango olukela mutu mutema mabe nzambe pa okitisa yo okapon toyebi lelo fali amemi bate belé na poto oh ngana yo toyebi fali aza mutu oyo na liste lola bataine bandeli parce que atonga banda ko pembe na mai pembe na lola yo yebi banda ka fali te et ana ba cité du fleuve ezokuta dans chaque poko ndako wana ekutana na nzambe c'est pas une messe à faire aza les seuls mission ayela biso ba joueur à libanda ba ya touré to yoka kombo ba ko beta na stade bino gouvernement bino ba bengisa banani ba théâtre ba gouti ba joueur mutaya na bango c'est fali mutabongo za mutu moko yo tuna ba question innocent ninga zana ye moko yebi ke bazo tinda e puis mutu atina innocent ayeba ni na e c'est leo oza ba problème ba sentir on ta pantalon élastique tika innocent vanda yo ndenge oza bongo ozolia biloko bato baotika na barestaurant po tozoya monene innocent kosuka ana problème ya miliki soki azi mpena un coup bibon oma te kozolukele liwa tika kopousse mona bato ya moki abetaka biziki na bayupi aza ta na rumba moko ekanga mokili eza te innocent abeta concert ata 10 personnes bakoti na bacharge club ka ya pambo innocent abeta concert wapi tokende te na temps normal na ndenge ya mabe te so tokomolembisa fali lelo moto atie biso bamama na bandule akosilika zwi mwasi ne bakeva na États-Unis Congo makambo ya miziki mpe sili esili so fali kaka bina siliki na oyamba susu te esili yango tozati banda fali akanga bamise ti jeudi nani azolongola yango banda akanga baoti jeudi nani azolongola nasola nao tozosolola jemima bozora innocent te innocent aza mokie makasi et puis innocent soki akufi na morke bakaze batika ebembe ya te ine nano esalami te na te normal innocent moko ayebi ke soki akufi akota seke ya bana deza ata yo moko te ya fali ebangisi yo te soki innocent komi kofinga fali bozo accepte botia ye micro akofinga mpe wera alobi akofinga mpe kofi akofinga mpe jibe parce que bo apuye bobeta musique ndia eza kuna c'est pas que botinda innocent mutu ayebi koloba lingala te et puis innocent na kanda no parce que yobebisa langue na biso lingala loba yango mabe innocent za mona mboka bagoma babomba kote kuna tika na pesa mbo te pa ya Guilherme Bofondela je te salue en passant Jean Bakoukas la bior de Lix Hercule m'envoie tout depuis le nom Tito Meki Okangami na moni maman maître Odilon Amos les guerriers wana penene na mona rambala mort King Foreman Masiala les grands gestionnaires de Paris. Merci beaucoup à toi Francine Ngembe la patronne. Voilà. Oza sko la site Francine Ngembe. Ngala za na site tout. Okapa ngala za na site mutu za na site nyonso oka proposer ngato soli bien mobimba tinati. Comme on s'est déchaîné ma casse poignée parce que Wera son petit n'a fallu ou bien yo pour comment on peut même soit attaché des poids à fali pour ngala comment attacher des poids à fali et puis ngala za attacher yo kanga bien ngala za ni attacher des poids à Wera vous comprenez ngala za ka petit à le roi de la forêt lito ya mokonzi soko yo lobi mabe pour na musicien parce que les lolo golo ngala so stress oko boya pe na mobali est-ce que oyeba na politique ba pesa ki montabo okoyeba te mena mbetu okoyoka kwa manitu ezongisi obolingo okoyoka kwa manitu nzale sili okapona keba jema kobuka na te mboka eza en faillite lala pongi soti mouton nazokoka français wana te mais c'est les styles mo la ndeko bima comme ça on comprend que là qui bien ki biloko wala te kongola za posa lia amela
apa sur la tomate alingi d'hiver ya alingi makamba français milaya sorti montant telo pesa mutu pasi okapon okomana ça pe banzela 5 ans bou 4 ans siko une année kongolo lia erni o banzela po biloko ya kala to bando lia bien banzela kutezaka boliti boite kongolais so bae boki na e ata kufina boki na libumo mo teke mo mbongo ndamo mboke kota libumo mais soka kufa tiki sorti mouton a perdre alia ka déjà yo kasi ba congolais so ba mona sorti mouton de sila ba kufa la ba voilà chance mi pese voilà merci beaucoup hein, donc wana to comprendre ni Odile Manzaka s'est déchaîné hein, donc tanga Odile nga katona oboka vient nga Odile Mampuya hein, donc Junior Kabananga Okosha Junior Kabananga Okosha balobi voilà donc ça vraiment qui toko mon boss encore une fois jibe kumaluta le vrai pétrole de Dallas pour te shooter to la liga to la muki ka totala boye oh ba censurer 8 chansons ya Koffi Olomide akpada raison ba bêtise ba bloc belé et puis ba interpeller qui est na l'état quand tu es chroniqueuse au pour ça ba analyse no qui toko okolo ba. En tout cas, merci beaucoup à toi, hein, ma chérie, pour la question. On est bien. On a moni ce qu'on a dosé, mouké. Pour la sola, na ba public na biso, na bateau balanda biso. Tu vois bazo baté. Na auto loba musique yango ka eloko moko to tikali nango. Donc ka musique, le lo fait na biso Koffi Olomide. Na orchestre na asungaka ye moté. Aza ba musicien oyo apesa salaire, bango pe bana bakena banchikaka. Vous comprenez? Ba petona ba chikaka, ba getaka. Donc il get ça biloko lia. Ba getaka na ba palais. Si ko tango bokanga 9 chansons ya mutu. Pour vivre ndenge nini na ba ndekone bazala na ye. Ti wapi ba mission so fo ba lo baka ba mendiant. Ti wapi? Congolais zo bo makande kone mo congolais. Raison nango yebanité. Banze mo Koffi Olomide esi to yoka ebeta. Après maman mita muke bakangi yango. O mo ateke epesite mais baza bato liboso kokanga ba chaîne na biso poto ke kosoma ba abonnement total ba novelas o bazwa porno ba komisango ba filme biso to kotala ngo c'est normal des fois ezanini ba congolais balingi komona mindele te soki mindele bazaki na barumba na ba katite bango ba ka présence mindele te au moins te total ba porno ba kanga ngo te po mindele ba na kati so mindele ba na kati bango ba kanga bilo complexe mindele bango bakoka mindele te ka kula pembe bakongole bakoka te wala bakanga te porno na ta mundela tiebo yazo paso tomate ti lèvre ko imutu bakanga te mais soka mutu mundu mutu sa yibongo interpellation o comprendre to boite censure eza pona ko censurer ba musique oui mais to sala ngo de vrai to bomana te parce que bato pe bazalaki liboso lelo bazate o comprendre lelo bazate alors ce qui musique et bimi lelo bo censurango c'est bien parce que wana to on appelle que loi est que c'est normal mais musique et beti pendant une année c'est combien boyo kangango lelo c'est pas intéressant ma chérie ba question en tout cas c'est déplorable pour la mboka donc tu éviter ça to lobani tout ça affaire à 15 là ezo beba ba foule comme le roi lika mususu censure wana ya bato wana ezala raté censure ba foule bato ba yo kasi ba eza organisation mobimba batero balobi yo ndenge za boy compagnie mobimba yo faut kitibaka ba foule siko tango ba foule yo tonda bandile ko ba solo bato wana poni ba censure bango te bango bazila ka muta sa musique la propre fort na ye allez atie bo censurer mais bobo ma congolais nzala 9 chansons 9, c'est trop. Il faut interpeller Moutou Lelo. Pour Abimi Bamoko Boy. Roger, les porte-parole intelligents. Roger, les porte-parole. Il a ligne, la ville, il a encore dit. Ni ozo menacé Odile Manzaka mona wera ya tongo. Songa na olekana na mono menacé on a yé. Et na tout de papa makamu ya 8 chansons ou 9 chansons o ya Koffi Olomide ba censurer. Et bon ya za porte-parole na. Bon ya journaliste. Il y a un journaliste qui peut faire l'analyse pour un journaliste, mais il y a mon awera. Odile Manzaka, il y a tongo. Moi, si Nzambe, mon awera, il y a tongo. Biso botoye. Biponga na bandi wenge maison, mais en 1997. À l'époque, il avait raison. À l'époque, il avait Cap Diora. À l'époque, il y avait un biso, donc on va mettre Dashi. Natangwana. On va mettre Lougi Badjo. Na Canada, na kati ya Canada.
na mboka ya Jonas Mbese. Voilà. Donc ala yebi qui. Au moment où tu vas dire Manzaka Mwasi Nzambe, asa ya tongo. Donc ayi amona ba mise toi maison mais wana ndeng ba ya. Amona bango donc nazali kolega na uti kotala docteur Ige Malongi. Si on a oleka na kende na monika na kati ya car na moniki ozo soignise. Timba moko. Ya on a kiti sore zaika ozo soignise tala lingo mona nde na betaka. Siko loko yepe boya muta musique te hein. Siko par rapport à makambo de entre Falina et Nos Bio le bani. Nga pena pyrogène. Ba tout ni wana nga na ko lo ba makambo na bango. Voilà donc, vous comprenez, puis aujourd'hui, moi, la mboka, parce que là, on peut bien la mbote, et ça qui toko, on dit les manzaka, comme la soupe, ko chute, très important, babi, on a porté parole, on a ya wenge. Non, il n'y a pas de blâme, puis Roger a tout dit, a bien dit aussi, mais les rois de la forêt, a un grand nom en mboka, donc passe à les rois de la forêt. Attends, la mise sur bateau, on a beauté, mais la mité ma bateau ezala. Donc c'est un peu ça, ma gambo la musique, tobet et lango cassette. Donc c'est un peu ça, voilà. Voilà, donc pour chuter, présence on te bonde, ben pas qu'il Dubaï, on va ou bien. Tout beau, c'est la formidable, impeccable présence entre le dimanche, président dans ma belle, tout bolani concert à Ouera na Dubaï, Kindoki. Depuis Maramba Dubaï et Salama, orchestre Mounene qui est bêti Kounezara et les rois de la forêt. Et puis mon penze manza. Et puis ceux qui pavanda na yo. Il y a un musique. Donc un musique donc tout bas en bon à l'aise. Disque makalamique depuis ce moment là banga kuna ba Diego ba beta ki bandika to c'est la gato yo kango. En tout cas Kalaming les rois de la forêt de ya disque déjà c'est bon en tout cas ba fan tu ya wera ba les chanceliers banzoyi ba Ligue des champions El Paris. Donc, fan toi wera, n'a pas nous en botte beleska boza, mida Taylor, je t'ai sali à passant. Donc, merci beaucoup, ça me ça. Donc, président Ig Malongi, voilà. T'es ma banque c'était non na bando boka na boka. Yo comment le quoi Kisinjo? La liste va te belé. Bon ça na vienjo. Wana venanga 20 jours yo yebit. O petit na tanga. Ngala linga kuma na 20 jours te wana na venanga. Poupole abe ba so bebe mutu ko tamboli makolo trop wana ko poupola te. Te a émission te wana ya rato c'est émission. On a besoin la tuninga kesi. On a besoin pour la 20 jours. Te on le vielanga. On le vielanga. Siko ya ko ya manga to popola pour mettre pour na yo ki pa mikolo mo nunu. Donc big up à toi Élisée Bokota Scan Mimi Tchike va mi check jamais de check yo yebi maman présidente donc vanda na ngwende na yo yebi par rapport à image oza la seule femme o apesa mboka lengi o babwaka na disque depuis kombo le ngwaraté oza le roi bangote donc merci beaucoup à toi venanga Robert Kinzondo ma maman chérie maman Moukire Génie ba bonne guérison na yo mon vieux grand prêtre sous les Bouangala, joyeux anniversaire à toi, qui est du bonheur pour toi, grand prêtre sous les Bouangala. Merci beaucoup à toi, maman Moukire Génie, mamie. Donc, maître Odilon, Amos les guerriers, tempête matin de mon pépé à Paris, accent ma vie, à force divine. Merci beaucoup à Venangai, King Foreman Massala, les grands chansonneurs de Paris. En tout cas, pour nous aussi, les amis Kolo, Okaka, Christian Bopate, Gila Bofondela. Merci beaucoup à toi, gros bébé. Numéro de téléphone dans WhatsApp. Benganga to solo la Jésus-Christ de Nazareth. Ko benganga bo finganga te s'il vous plaît. Soko benga bo finganga oko kabona téléphone libela. Et comme appel à cop ko yamba to kasaka ngam na obenga. Pardon, na boy nga ba problème. Mon numéro WhatsApp c'est plus 243 85 et plus 243 89 85 85 351. Donc plus 243 89 85 85 des fois 351. Donc Facebook nanga obetika manzaka odile mobimba tinati bo s'abonner massivement na site on appelle Nazalara wana obeti Congo Dialogue mobimba maman Francine Ngembe ba gros bisous merci. Voilà, merci beaucoup hein. Là c'était avec la télé matin. Nathalie pardon. Ok passe Nzambe. Voilà donc ba fan tout bolinga j'ai mai belé. Moi si Nzambe faut que na ka bongo. Président muta ba chaleur. Donc ça va no boma bomi pour comprendre que elle a été hein na katikati koto boye pour ça les bancs kitoko
Merci à fin tout l'engagement idée le gros bébé de la presse congolaise. Na linga bino mo mingi na linga bino mo fort. Voilà donc na kati sur le sako à mon général Jeff Makayabu balobi papa bilanga bio na États-Unis na Dallas. Donc to lia ka bio na bio avec mon général Jeff Makayabu et ça langa kitoko sa ba réaction na ba général yo kanga uta. Et atala kuna ba bengi libéré. Voilà, merci aussi à mon boss JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas. Boss Moko, Guilain Congolo, Aigle Royal, Mokona Strasbourg, rendez-vous en Calamité, et ça a un collier, on a Zorazora, on a Kitoko. Il y a des Mabi, Mokona double commune à Paris, Mokona Mombele, Bozake Belé. Nakokate, Kobarabino tout, qui encore, Dani Mouyeng, l'homme 10 millions à Paris. Mami Dai, maman mon chéri, je t'aime beaucoup. Merci Naloy Nassi ma caméra, merci Nadarcel Isité Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise, la femme du patron. Hein? La Giga, on se retrouve prochainement. Au revoir et à la prochaine. Bye bye. Sur la site, ce total site c'est 001. Donc tous en number 1, Mokonjabas, il y a 001. Blague de loi sur le Ligue Somarambiad. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa siga, il y a maman na ndenge nanu. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Kotozo ba news alelo. A Elbiso Victoria TV. Donc aluta continua. Victoria certa, amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV, ya bino sida bilé la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Nandenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bank tous ensemble sida bilele nandenga indusa Victoria certa amen. Tchiki